Agence 16, la vidéo, vas-y, notre animation. Les Congolais, voici votre agence. Avec ingénieur Tonton Winga 16 mm. Papa, na Kevin, Agence 16, j'étais à Mila, Bazako, Kadesa, Coca-Cola, toujours imité mais jamais égal. 16 mm. 16 mm. 16 mm. 16 mm. Réalisation, clip vidéo, théâtre et cinéma, publicité, documentaire, magazine, reportage mariage, reportage d'aide et émission. 16 mm. 16 mm. Mbote maman. Ngana fana komena kimbantseka. Mais beaucoup mais c'est la vision na comprendre ratenga on a yebiete. Baza beaucoup mestre ya Sainte ya Njil na kimbantseka. Kelena na rompo ya Sainte Thérèse bandaka ka wana ti oke cimetière. Est-ce que on a yebite est-ce que bopeto on a no kini bopeto on a na Kongo est-ce que ngana zo mona ngote na commune na biso na mona ngote. Azo sa musala te po bopeto o balbi bopeto na kimbantseka za la raté. Ngana na mona ngato bopeto okini bopeto oboye oyena ba quartier talangai naza mabele mo na soma na quartier talangai ebukani bazala kutu na mai te courant kutu donc ezala mutu muso ko 30 ans alala na courant te soko bukume sa mtoko pesa biso biloko wana ngana ebite donc naza na kanda makasi na ebite so ngana kosi jour bana kimantse bo filmer botala salité za kimantse bakani fe boucher trop bani trop baté Torobani. Étant que le peuple congolais, autres frères congolais, pour un star, frère congolais, mon côté bas pangonano. Mais la fundi était arrangé à sonner Moussala. Bon côté, eza Moussala na ya zula rambongo, ay ba keno awa boye, e mauvais fois tambola quand to na beaucoup mais ça ba kalamu. Ba fait na kadima, ba bouesse mususu ba bandal, ba tambola ka na ba tuna bango, ba zo sala ba boulot. Mais o biso jamais tout monde. Rien nga kuna ebiete. Comme on est nanu nan. Tabi kombo na été. On a sengi ayaka surtout na route ngandu asala ka musala po biso tozana na wenza ngandu soko na wenze wana ngandu okoleka te mai to batese ziba bambisi to eziba ya Kasai oriental mais na koloba mingi te na suksika wana gouverneur à ville Kinshasa oui na yebi conseil numéro pesa et pour Kinshasa émerge bon conseil ezaka que gouverneur soki moyens ali ameka kolandela biso non ba bourgmestre puisque babourgmestre misusu bazosala misala ndenge esengeli mais misusu bazosala misala ndenge esengeli te toza babourgmestre misusu aza na kati ya donc ayebi ata commune na ye te exemple tozoka na Kimbanseke banda Sainte-Thérèse ti kuna soki titi wenza ngandu c'est un peu difficile donc otambola ta te alors mingi ezaka ke papa na biso Gentini Ngobila musala na ye lokwa azosala malamu a continuer alandela biso bato wana po musala na ye emata lisusu yangwana kaka nde naza na posa na lo kombo nanga merveille na fa na commune ya Mongafula mais pour la commune c'est vraiment puis qu'il faut peut-être aimerait à respecter mais er moko pe akipa ba on pa ngote et ça vraiment bien vraiment te vous ça na ba kombo na mona pe na opete na ibina ngai action na pe na commune et puis nous mona na mona la ngote
Mbote papa. Toza commune ya Mbanseke. Bon, difficulté odoza na ngwa zaka problème nzela. Libulu oyo ezipena tamulai e bandaki ya mukie. Mais jusqu'à présent solution ezozwa matin. Et rumeli ko beta fait ça ba 2 ans. Ba 2 ans déjà pamba o esali awa. Mbongo bazozwa nzela ezokende. Ezoyebana te oto komi na piscine to na manjile. Tokosala roboni. Bon, na pesi no message à liboso na nous et pas à gouverneur. Deuxièmement, eza pas à bourgmestre parce que ce que bourgmestre a eu par rapport na pesi pas à gouverneur, ba rezula biso solution. Dès que ya kangi munoko na ye solution pe ezo zo matin. Ba trouver solution parce que boye biso ba kamni zo be ba ko dinda na ko dinda. On ngana lo baka yango wana. Bonjour. En tout cas, côté Nzela, vraiment, tu as une difficulté makasi. Alors, monsieur le gouverneur a ça vraiment le nécessaire. Ayapche la bisata mabanga pamba poto soma moyen de dépanner en Nzela. Donc, tu as vraiment une difficulté. Bon, Brukomestre, ça sali mais tellement tout le monde a déclaration te sigo to seigne pas gouverneur. Mais oui, tout le monde est là parce que tu as une difficulté Nzela. Pono le kaka ba place o mena pokwa pono lala mais izandeti mutuko tawito bunda bitumba asa moi bien pour toujours ka difficulté nzela. Donc les nécessités kaka tu ana difficulté makasi ko banda cimetière tito comme Sainte-Thérèse en tout cas difficulté za makasi. En plus de ça na ba place ba so de muto mo ba mabulu ana mike ezo senga fo ba remplir ngo ba mabanga po ba kamie zalaka na rapidité ya ko lekake basimba ba frein au fur et à mesure toto simba ba frein pour na mabulu bambouteillage ko yaka ka makasi bambouteillage so yaka makasi mais soki ba mabulu wana nyonso tout eza na mwa ba mabanga kamie so ko leka na facilité je crois bambouteillage peut que ça la sous moins maman donc Nzela Kimbanseke eza ko beba makasi ne toza boy donc tozo sala musala na pasi makasi donc itala ka Nzela ndenge zali Maboulou par-ci par-là, donc il va échapper au Katanabiso, Papa Félix, Papa Nabiso, le président de la République, Papa. Talabison Nzela Kimbanseke, Papa. Parce que Nzela Kimbanseke pena donc ezaya ko kufa au Saranate. Mais Bougumès ko to ebate. Ndetinga na bi Bougumès sika vandité. Bougumès amona na rapete. Bougumès Kimbanseke to ebiete. To ebiete, to mona rete, amona na rapete. To ebite so vandi wapi. À ça, la rappelle au Moroté. Donc, maman, Morota, la Kennedy, n'a pas de cimetière, mais n'a pas si. Nous allons les athées. Aux hommes, maman. Tu es dit, Bougoumès, c'était aux Zaki, à Kimbanseke, aux Zaki, Bissoba, tu es dit que Ndako Bougoumès, c'est à la nette, na Kanza, oh, na, tu es habité. N'etinga message n'a pas pas conduit. Ming, tu es autre Segaga, et pas Fachi Béton, président de la République. Papa, il y a béton à béton, papa. Tel habison, c'est là Kimbanseke. Ce qu'on aussi Sainte-Thérèse. Papa tala libulu ozana Sainte-Thérèse yaka dokolo matro oye awa kotaki ngotolo mawatro bongo o ngandwa donc papa yoza président na biso président biso to pesa ki o to fota ki o papa c'est la biso miracle eza ki miracle parce que Hollandi papa so Hollandi ba bougumestre wana ba ko sa yo papa to yebi bango sika bazalaka te président na biso salela biso le nécessaire eza que pour vivre bien après si tracasserie sur les camingi dans là bato autorisation bazo mbrier biso donc tu comprendre te so mboka ngo ezandenge nini papa et de biso président de la République. Bonjour papa. Ah biso na imbanse. Biso ko to comprendre te nzela ngo eza lokwa neti bazala te. Ba côté biso bazo bon ça mais biso ali buluma nzengele o eza awa. To comprendre ngo te zo tsumuka ka ko tsumuka ka ti wapi. Ba mi konso ba likolo ba kozu la biso solution binzelo te kaka o biso do yebite papa kaka gume semso ta Kimbanse azu la biso solution poto komo kene makolo to komo zonga makolo ba sida pe le kimi na nzela transfert za passe to komo keka makolo te papa pona nzela kaka libulu manzengele umeli toboki makasi nde bo moyo to lekeza te tolembi pe tolembi bo kila biso ta mawa Kimbanse obo mona ngo ezani mboka papa tolembi pardon papa toyebi to potanga yo po osunga biso papa sunga biso tolembi talibulu
ndeti boy ndeko na nga tosala accident kaka awa avant ntango akufaki sikoyo papa to bapersa boy oyoka ta mawa te talela biso eza mboka na yo eza mboka bapaya te mpo miso okebongisa bapaya bongisa wa yo papa sunga biso ya nzela oyo tolembi papa asala keloko te musala kuna yeba ta ntina na ye awa te mpo asala nelo te tana awa musala kaka koya kosenga biso batike biso awa nde eza botongolongo na banda kuna okitina kitwadi oye makolo ti bisika yo okomela gumemesa musane nga na yebi ete gumemesa na mona ye na yebi ete papa na yeba ata ntina na ye te salite biso moko tosala na yeba ata ntina gumemesa na biso te na yebi ete asanga koyoka ta mawa asunga biso libula ekomaka munene emusu toyo kuta erose ekomeli biso awa erose kobima na prince awa papa sunga papa nga na obakisa kaka ya liboso na otala baterase esali te prince ya malonge eza te bakamne mema biso ntina lubwaku kuna na cimetière tokoka esu te tosuka kaka na komini awa donc yo toa na susi babongisa biso prince oyo mai eza te bakonza mboka oyo babongisa biso mboka oyo mpo mboka oyo tolembengo deja bukumesa biso musamu wa malongo osala kimbateka tomona ngo te tala baterase esali te ebushe nyonso erozo okweta tala batuka te bauti bakufa kwala mai ya ntsanga mpona ni mpona baterase moyema eleka eza te mai ya terase oyo ezokota ti epa na biso biso lupango nyonso ezotondaka mai na mai vraiment etan eza te mbula ebetaki avant-hier ti lelo biso mai eza kaka mai ezosila te terase eza wana tozoswana kaka na mokongo aza wana biso moye tofongola mai eza te nga mpe nga nayebi te soki azosala te parce que biso toza na temps moko te aveni bitalitali eumeli te biso ti lelo tozosouffrir na mai wana kaka me bazozwila biso solution moko te mai ya terase oyo ya monene oyo ezokita ti place oyo bafongolaki wana ezokita ti mbala moko epa na biso lupango nyonso ezotondaka mai na mai ata bino moko vraiment bokozwila biso solution te na place wana bon en tout cas na comprendre te nzela oyo ya biso ya kimanteke awenza ngando nayeba kokombona kopesa ngo te tokomobenga ngo laki ngando nayebi te so bozwa baimage nango laki ngando donc eleka laki tuko ekoma oseya ngando po toyeba te bakonzi baza te baza te bakonzi tobanda nao na bourgmestre na biso ya Kimanseke toyebi te eske aza mwana Kimanseke to mwana komini nini bozwa mwana Selemba ou boteyi biso bourgmestre na Kimanseke tomona nayebi même pas ata na misu na tomona ete basukilaka bisika bazwila bambongo na bango kuna biso toya bachauffeur tobulaka naza mécanicien te na chauffeur donc na déclarer pour na nzela pour na futa ba taxi nyonso ba quittance ba assurance dans ma vinette na bata transport ko to pema ko te mais nzela mabe biso to futa ka ba taxi na ebite so imongo to kabela bango so pe to sani na ebite bon message na ngeza bo en tout cas ba konzi obino bo senga biso to so sala batasira batina bino autorisation bazokanga biso tozofuta bambongo bakitansi tozwaka te toyebi mbongo so ekendaka wapi te alors nzela na biso bato tofutaka bino bambongo bolingi kobongisela biso to juste eza nini Bon, mais après cette version, merci au gouverneur. Nous avons attendu que les gens batala nzela na biso ndenge komi.
na fierté tozalaka nango mpona mboka na biso ya Congo ndenge tolingaka mboka na biso je l'aime le Congo mpo na banzela oyo tomoni ndenge ekomi salite tozoyoka mpe bamaladi ezoya ebele bafulu basalite banini makambo ebele na kati ya nzela na biso bon banzela eza ya kobukana nakanisi bakolakisa bino bokomona banzela eza ya kobukana awa toza esu na nzela te nzela eza ya kokufa etake mokonzi oyo batieli biso oyo biso moko mpe tovotaki ndenge biso tolingaki yo mpe linga biso nzela oyo eza ya kobeba zala na susi na biso bongisela biso nzela sala ya malamu mpo biso mpe topesa oyo ya malamu soki biso tozali koloba malamu mpona yo mpe okende liboso so yo mpe ozosala ya malamu mpona biso chaque biso mpe tokosala malamu mpona yo mpe lipamboli ekebanda olanda yo oyo nazalaki nango yango wana merci bon biso aseko tolukaka na prince c'est le temps de gouvernement na biso tozolela pa na o mingi tozosenga mpona pa gouverneur tozolela pa gouverneur mpo toza na susi ya commune na biso ya Kimbatseke toana posa ke prince na biso nzela na biso ezala bien bamama na biso bazotekala bazandu bazoniokama mpona transport toana posa nzela babongisela biso nzela en plus commune ya Kimbatseke Kikuluna eleki tro il faut bokotila biso bacourant na baveni mpo tozala kimia oyo nazalaki nango yango kombo nanga Jolie ana commune ya Kimbatseke na commune ya Kimbatseke na vanda na Kimbatseke gouverneur na opesa conseil boyo po musane etambo ya malamu to ana besoin banzela oyo basalela biso jamais nzela ya Kimbatseke kokufa tina niveau oyo esimba te tosengi na ye vraiment akota susi na biso peuple po toyebi ke tovotaki ye tovotaki na tina tovotaki ye teke na ndenge ya baventure ataka presse ya Kimbatseke kobanda Sainte-Thérèse kino na nini nzela eza te siko tosepela nende ni nzela eza mabe asalela biso nde prince toana besoin prince nzela prince na bamai courant mpe ayo ezalaka ya manœuvre yango biso tosenga na ye mbote mama conseil nalinga napesa mboko pena epola nango bakonza mboka gouverneur conseil nalinga napesa pena gouverneur na biso atalaka pena ntango mobimba tolobaka ntango donc ntango bana Sainte-Thérèse ti cimetière ya Kimbatseke epoli mabe donc mabe libula munene oyo esalami na Sainte-Thérèse wana bamona ngo bie bamona te libula munene wana esalami wana oye ti Mobutu libulu lisusu na makasi alors akunda mabulu wana nyonso prince ezonga normal wenzanganu mobima libulu ya makasi bapusu mpe solekele eza te mituka ezoleke devie epolisa bato baza peme na prince bakomo benga na bateki nayebi gouverneur na biso komona Gentimi Ngobila conseil nango pesa ezaki avanda na biro te azala nde mutu moko ya kotambola po ayebaka place badefete ezali précisément biso tona komina ya Kimbatseke toniokamwa wana problème etali nzela saki concerne route yo mo otala omona wana toana dingidingi te toza na nini na manyanga te toapena na capitale na ville province ya Kinshasa place mais Gentimi Ngobila aza gouverneur place pena gouverner tala ita nzela nde ezali toana nzela te olekela abakamne ekangama awa moye te kutu circulation ezala te bato bamata cimetière oyo eza osala ezaki basala biso batindela biso bato basalaka nzela bajean Gentimi Ngobila atindela biso gouverneur monsieur le gouverneur Gentimi Ngobila atindela biso bajean basala oyo baza s'occuper na nzela basala biso nzela oyo edd basala biso bacarnivore malonga parce que ata basali nzela so na carnivore malonga te eza pas d'importance te basala biso bacarnivore malonga edd tonyoka na se concerne mai so na biso ke ti lelo na niveau a ke totumemaka mai na mutu ya vraiment soni tona kati ya capitale atela biso mai abongisa biso nzela oyo edd abongisa biso bacarnivore mai ezwa bacanal mpo mambabo esama lisusu te edd botia biso na commissariat toza nango maison communale na biso eza vraiment dine te oza maison commissariat vraiment salité babongisa yango te depuis 2015 ndenge badésordre esalama ndenge esika ntina lelo bavisite yango nomo te koosala yango bacommune nyonso eya propre meta commune oyo ya biso toza na problème ya banzela nzela todérange biso makasi banzela mabulu bamai donc abongisa baterrasse agrandir mpe bagouverneur
tosenga la gouverneur abongisa biso baterrasse agrandi baterrasse po baterrasse eza bouché alors donc toza venir tout fait na basolo alors eza bien te babongisa biso nzela ezala bien makasi nzela à part nzela toza na difficulté pe banzela courant pe et comment kokendekende pa en pamba donc tokoma même sous 3 jours 4 jours courant ça te mais fin du mois fatigue à courant foya donc bakable kozika kopela ba moto nyonso eza danger pour la population donc tosenga na gouverneur asala makasi pour la capitale vraiment bon ça biso banzela basinga bakable à courant et ezala bien makasi problème ezotungisa biso awa conseil opesa pa gouverneur na biso tozowela kobongisa nzela basache mais bamama oyo baadebrie adehors ya makadam baza na biplace ya kokende te sache tokolongola mais bamama na so bazoluka te batata wana bazoluka te gouverneur aluka solution na kati kuna aluka baterrain mosusu baparti eza ebele oyo eza ya leta awa aluka asala bamarché cimetière ya Kimbateke se tonda eloo nini ezozanga mpo aya kosala marché mosusu kuna mpo na population oyo eza batika makadam pembeni po bakolongola sache yango te mutu oyo ekokoprotege population nyonso awa na kolia ya bana na kotanga ya bana aluka espace ya monene meme na cimetière ya Kimbateke awawa asala marché mpo balongola bato mosusu awa baza na facilité ya kokende kolukela bana mbote conseil européen gouverneur Chantining. Ah bon, conseil non pesa ye papa na biso ya gouverneur ya mboka oyo ya vile Kinshasa ke kisasa na bopeto biso lingi bandela nso za kimia salte longwa po na butu tola ya te bangungi en plus ne ba kuluna na miyibi balingo tika so te na bandako bon pona ngai na moni ye asa makazi pona sécurité ya mboka oyo ya la police po akanga bato wana basi ya sika moko po batika kombulie biso na bandako epato vandi wana nde nalingi papa gouverneur asala bongo. La vidéo, vas-y, notre dimension. Les Congolais, voici votre agence. Avec ingénieur Tonton Mwinga 16 mm. Papa, na Kevin, agence 16. J'étais à Mila, Bazaboka, Tessa, Cocola, toujours imité mais jamais égal. 16 mm. 16 mm. 16 mm. Réalisation, clip vidéo, théâtre et cinéma, publicité, documentaire, magazine, reportage mariage, reportage